Teyaka yo to suis grâce. Teyaka yo to suis grâce. Teyaka yo to suis grâce mama ye. Teyaka yo to suis grâce. Makambo ya mokili ekoleka na yango. Liloba eko tikala seko. Liloba eko tikala seko. Jérémie Yoka ayena liloba. Po eko tikala seko. Musique ekoleka. Chodi. Bale koleka. Chodi. Maboke ekoleka. Chodi. Mais presse ekoleka te po nzambe azala na posa kozala na communication na ba ange. Nzambe akozala na posa ya ko communiquer na frère longola ba ange. Nazole la frère longola ba ange na be. Maman na courage, aboti courage na nenga prai. Po oyebi ke ngape na osenga ba longola ba ange. Jova longola ba ange. Yanga pe na yeko yebi seriti watana be longola ba ange. Ba ange ya wata bazaba nani, bazaba bureau. Longola ba ange. Po ba ange tout. Bazaba ange bazo mériter sikate keba na misika fourmi ange na yopa koche sabi keba. Yo chaki longola ange gardien ache sibi. Erite wata longola ba ange. Wata na benga na ba ange. Tile lobi yezo te kamate benga na ba ange. Erite wata na benga na ba ange. Po sata pa za ange boye ba hata. Na mela mai. Bande wana ngai lelo na deuxième version ya lisolo ya héritier Watanabe na Pacho RFI mwana muteketa. Bande wana ngai Pacho RFI mwana muteketa nini esali ke babe bana na wata boye bango lelo. Lelo kaka, lelo lobite, nenga to sa awa. Toko sola na bino, lisolo ya ING Arena, Institut National de Gaulois, à Bruxelles. Talabana ba Américain pe ba senzi ba ngata. Ba senzi ba pecha ba Américain ba na bango, ba senzi. So na kisasa siko na kisasa, bara ba osala boy. Papa ngani awasa musale baba oganga pembeni barba américain basenti. Alors tokobeta lisolo ya ING Arena ya Feregola, tokobeta lisolo ya Wata et son entourage. Yango na lubika ka titre lelo héritier wa aja héritier wata bengana ba ange. Watanabe bengana ba ange. Héritier wata bengana ba ange. Ezo senga wata bengana ba ange po ondre bazo memele makambo. Na lingi expliquer pourquoi héritier wata bengana ba ange. Yango fil d'idée. Yango comme la biso tira lisolo ya yena Pacho RFI. Et enfin, togoye la bino ING Arena hippodrome de Vincennes. Mais naza robo salate Blaise Boula, grand prêtre de lui Konzinga. Yé pas tche date. Abimisi nzembo moko mo extrême moko déjà ezo bangisa clip déjà nezo kendelela. Blaise Boula lepe Liverpool a sombi makambu na yo po nazo ko pa ete Liverpool o sombi makambu ya Blaise Boula nenge nini otiki ya Veno Marie Paul te Blaise Boula égal Marie Paul égal Wera Sol égal Jibem per égal Adolphe Dominguez baza ba master donc c'est normal lepe a sombi likambo ya na ye mais ndenge zo kendelele po obi ke ba groupe tout ya WhatsApp na ba Facebook nyoso partout oleka
okuta lepe Liverpool azo palola lisolo ya kulutu na ye Blaise Bula eza mabete eza malamu alors kulutu na Blaise Bula tala pena lepe Liverpool ngo akoza pe inviter po ayemba rapide danger lokola Marie Paul oko récupérer pe asala pe inviter na yo po Werrason amemaki patuzia na lokola invité et bon ma beza so pour les biso lepe Liverpool po ayemba danger yo moko vi o palola na kanai et on s'appelle likambo po ngai a force ya remona lepe ni azo sala bongo na luka pena numéro na bengi o papa yoko wa porter par la Blaise Bula o te ça a fait to tchaipo alors où est le mal où est les valises et le bas nango musée ginding mais roba sanate ke héritier wata bengana banje watanabe bengana banje watanabe bengana ba ange pourquoi la lobi bongo oyebi entourage héritier eza mabe oui mabe makasi peut-être à la limite des mesures je peux écarter parce que partout Batou Malam Bazanga raté le secrétaire général Yawata Yogutu donc pepele ya mbete lo fana yo pour na masolo to yoka koti ofanda pepele osora ndaka administration et puis français Dibaya apparemment na yoka ko pété na babuzoba mais dadi mola au baluka na potopoto il y a ba polémique insensée oyo atara wenge to yebela ka yango te. Faut te rappeler que outé pas Amanda chante, outé pas Kulutu so Amanda chante. To yeba ka bongo te. Olongwe e pas Amanda oke wenge musika mesomer. To yeba ki yo bongo te mambo so lelo eza ki Sankara de Kuta. Tala. Sankara mo kuto ko bango sala bongo. Bande ko ngai la pièce maîtresse, il y a désordre, il y a mbutu, il y a quoi c'est héritier, s'appelle Mpaka, il y a Lingomba. Mpaka Lingomba, yo osa pene la mission, il y a Roboma héritier. Faut le balikam ndengezali. Charlie Mpaka Lingomba, tu étais là depuis le début du commencement. Quand Wata a pu commencer à lancer son groupe, toi tu étais là. Bizarrement, oui, bizarrement, Charlie Mpaka fut la première personne. Pour Oebi, toyeba elo moko mingi pemeli artiste ba misende balongwaka ba biro balongwaka te ba biro ba déplaçaka ba biro ba voyageaka. Le cas ya Pichu Botoko que je salue, Pichu Botoko a voyagé sur ordre Jésus de Nuance. Le cas ya CG Elliot Bondobe a voyagé en complicité avec le roi de la forêt aya kopeba pepele na mbanza akatsa bakarada hey oh yako kamwe za nini Charlie Mpaka Lingomba Oyaki, au salaki na héritier, tant que bandi orchestre naie, tu étais là, on comptait sur toi, mais tu as pu trahir
Nenge malobelobi, qui a biboira, qui a trahi, trahira. Charlie Mpaka, au trahissa et puis au trahir les sous. Parce que, et d'ailleurs, on va continuer à trahir héritier. Yango tolobi héritier wata bengana ba ange. Donc bengana Charlie Mpaka Lingomba. Pourquoi? Parce que Charlie Mpaka Lingomba ndaza ko luka shit na yo héritier Watanabe. Comment ça je vais expliquer? Ayaki aizui ba musicien. Ache bango diabo, alongoli bango na groupe. Basali groupe akena bango ngola bake okufela kuna. Bazonga, batelengani, bakembi, basouffri. Et enfin bazongi. Yaroka moi, on dit ba musicien balinga bango te. On dirait ba musicien balinga pensa balinga bango te. On dirait ba musicien ba préférer ba tout ba tchaka bango le roue, le bateau plutôt dans le roue. Ah oui? Pour what nenga zalelaka? Azongisa Charlie Mpaka Lingomba. Charlie Azonga et il est à l'auteur. Yaba guerre, yabitumba oyo. Eza ko bénéficier na wata te. Parce que bitumba héritier, so héritier linga bundana ferre, c'est-à-dire que eza lokola Golbert. Alinga bundana masoko pété. Pere di dede, para di dada, pere di dede. Sikoyo. En tout cas, bon mieux que la moko. Charlie Mpaka Lingomba va dans chaque intervention il va insulter Ferregola. Il va critiquer Ferregola. Yaroka moi son tout dernier intervention tu connais awa et pas ya a tu connais ka ça qui la France, je pense le nom de ya camarade dans Kimi. Charlie Mpaka Lingomba batuniye pona nini bolingi koya ko finga ka ferry finalement bozo soit na trono ba Gaulois kasi bozo sala du na héritier Watanabe bande ko na ngai likambo ko kamwa Charlie Mpaka lobi ote ferry fa approuver bango kaza danger ferry na na approuver eloko te. Ah bon? Donc, si faire la qui double Adidas Arena, yo va non héritier la podium. Si faire la Adidas Arena, yo au moins héritier la podium. Taba Charlie Mpaka Lingomba. Donc, si faire go la juste des nuances, à son mettre la double Adidas Arena. Charlie Mpaka Lingomba, à mon akanaye faire été, mais à mon akane héritier la podium. Koka moi. Oyo kindo kitoko loka fo lukela ngoko. Donc yango moni bacha makelele ko. Donc ti fait regola wala mbila leki. Ti fait regola abetaki na stade de martyr Charlie amona rande héritier. Charlie Mpaka Lingomba au monde a rendu héritier Watanabe na stade de martyr. Si héritier Watanabe ça qui piaka na martyr, Charlie Mpaka Lingomba a monde a rendu faire na podium wana. Koka moi. Voilà pourquoi aux yeux courage à rotinda ba soro pété à Bundana Golbert. Parce que faire ce qui va bundi l'héritier, et ça, le roi appelle ma soeur appelle son bunda penza na Golbert. Mais bagari a fait na fali, et ça le roi la Tripolette na Golbert. Rappelez-vous,
comment est-ce que Colbert a tenu Triple H na échec ko beta mais Triple H a Batista bakisa ba tebele na simanaye et puis a corrompu la fédération mais Goldberg a no bete kaka mais ça va combat ba défier bien mais ya vous appelez bitumba boye na masoko pete te kokam Charlie Pakalingomba va nous dire que ba Gaulois ba mankaka et ba finga hérité facilement yango ba sala bongo ndeko ngai qui est ce Gaulois là qui va se réveiller pour aller attaquer gratuitement héritier Watanabe oyo aza la même intensité na fait rigolati. Par contre faire rigola azalaki na idée ko benda ye ndenga bendi si de telelo mais si était moyen matezate po et si a boire escalier donc entourage et héritier a commencé par Charlie Pakalingomba en passant par Daddy Mola et en allant vers Fifi Siwa baza batu oyo bazo lukela héritier makambu bango moko baza ko tindika na libulu et pourtant ndenge Charlie Pakalingomba héritier za cop aza cop na bino bo batela ye bino moko kaka bolukeliye bitumara fere pe atala kaka pour lelo faire avec Kabila na kimia pour Kabila a perdre poste wana na université kimia a perdre yango faire à lui sentir à récupérer kimia au sakanate je sais rien ça nango mais Charlie Pakalingomba boza ko sala mabe po bozo tindika fere bozo tindika plutôt héritier Watanabe na moto naza osenga na wata kabona na bango potala deuxième bitumba ya fo balukeli yo bitumba oyo olingi olancer na ndeko na yo pacho RFI mona muteketa eko futa yo te tika yango chombo ezali benga ebo solo naza osenga na wata kabona na bango potala deuxième bitumba ya fo balukeli yo bitumba oyo olingi olancer na ndeko na yo pacho RFI mona muteketa eko futa yo te tika yango chombo ezali benga ebo solo parce que pacho RFI m'a appelé je vais expliquer maintenant tika na ordre l'idée ko lobake bagolwa bafinga héritier te bagolwa te kiningu nde aswana kana yo et bonsoir à Negri Bosaki ma camarade et puis Bosaki qui camarade na bino biso zaragiti tout d'un coup Ferregola va prester au stade des Martyrs. Le producteur va recruter Mousse Kindingu pour faire la promotion de Ferregola au stade des Martyrs. Kindingu yaboka moni mu pepe ya bagolwa a comprendre que on a kuna différence yena. Mais tout en faisant la promotion de Ferregola, il gardait aussi la promotion d'héritier. Bon, comme on menaçait, on solo la faire mingi. On solo la faire mingi, biso moukié. Papa, où tu les salaires? Bizarrement, toujours la même personne, Charlie Pakalingomba, va inviter Mousse Kindingwa Lingwala et il va créer un troupe, un conglomérat de Kuluna pour ma bête à Mousse Kindingu à Timbela pa Dendi à Longwa na ye yango akoma ko finga héritier parce que bosalela ki e kabal po bonyate Mousse quoi. Alors botika na bitumba bino na Kindingu. Voilà comment Charlie Pakalingomba
Dadi Mola Fifi Siwa boza kotindi kaka Héritier Watanabe na libulu ya moto pamba. Comment natangi Fifi Siwa? Na kotimba la moko na lisolo ya Pacho RFI. Pacho RFI avanda ke kimia bouche bée selon ses explications. Parce qu'on a discuté avec lui ce matin. Mais c'est Fifi Siwa qui va aller insulter, lui taxer de tous les mots à la place publique, à la télé, sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi il a bien serré ses ceintures pour abundasiko na wata bitumba ya communication. Pour pas tuer le fin wata bitumba communication wata kokwe ya kaka. Ils ont débattu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, Nalobaki Angwawa, c'était hier. Nalobaki, pas tuer le film, Mouninga me mio poto, puis c'est à merci. Et pas tuer le film va me donner sa version. Qu'est-ce qui s'est passé? Wata il fallait que nous mettons un concert de la scène musicale. À Zagina rendez-vous à côté de dossier l'ambassade à Lembi. C'est grâce à Pacho RFI, ne bazwaki rendez-vous. Et Héritier voulait aussi que Pacho RFI azala comme invité naïe. Bandegolangay, au pesi mutu invitation. Aujourd'hui, comme maman na bango, ya papa na bango, ya mwasi na ye, ya bana na ye, ya bandeko na ye, ya ba cousin na ye, ya ba nièce na ye, ya ba cousine na ye. Pacho RFI lobby te dossier mo ezala boizati. Selon lui, Bozaro Zoua généalogie na ye mobimba. Bozaro nuka famille na ye mobimba. Pour tester les étoiles, enfin, bon, lia et moi, na moi, si to mutu. Selon, pas tu es les filles, à comprendre dans les habiletés. À boya, on peut savoir nos combo, selon lui. Cependant que, Azara qui paye, na rendez-vous, na ye, na ambassade, ya Portugal. Ou Espagne, quelque chose comme ça. Le rôle est Azara qui na mois de mai ou avril. Il y a bien Azara qui na mois de février. Tangu, yé a contacté Moutoura Bengeli Madame Catherine pour bino au rendez-vous. Beaucoup de na liste, boye na ye poto. Bande gorangai. Na ebité ce qui m'a kambo pas chore fait singeza solo. Si réellement c'est vrai, et bon on va le barrer ça na ngoi zawapi. Parce que selon Pacherefi et si ka balalisaki bango, or c'était pour 2 jours après, babouaka bango biloko libanda, Pacherefi, na ba porte-parole héritier, bakoma kotambola poto obimba bakolo, mbongo ezate mpia keleki, et Pacherefi mutazayi na moi quelque chose, aza osali sa bakona ba ticket na moi kolia. Pacherefi na canal ya ba relation na ye, nde esaki ke bazwa quand même moi isika kolala, ainsi de suite. Mais le col a pas tué le fille à boire au sa combo. Selon ye, Héritier Watanabe, à Kangela Intima, prévané à lobby, si Azaki invité à Héritier dans la scène musicale, si concerne les bêtes qui vont monter si là qui Héritier boire a été. What a boire a été? À ça, on a un problème. Akangi bisaka basonga kisasa. Mais tangu ken piana azako comme l'héritier toi ça obengi la WhatsApp, il y a eu des propos au héritier lobi na ye o ezako sala pena ki to bingi te nyoso to kolo bango raté ba kenda ki poto ba soufraki batu ba salisi bango na poto, ce sont des Gaulois. Pas tu les filles a des relations en tant que journaliste, à tel que na ba relation na ngai. Pas tout ba edenga ce sont des Gaulois. Est-ce que faut na yaka na su aide na bango na kena fingi feri? Te. Et au futanga te pomba na sima ba opima. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Disons c'est bien pas tu les faire des nyata chisi de nuances. Après a comme ko bongisele muke. Bon, lokola héritier selon ordre par Lingoba. Par Lingoba parce qu'il y a ordre que ngava na zonga orchestre no il faut ça la guerre na faire, il faut finga à faire. Et donc héritier ne supporte pas muto apembe na ye akubisa ka faire.
abenga pacho RFI papa kende pas faire na jibe ba peso makambu awa ozoli sur rien ainsi de suite. Quel pacho RFI akomela ye héritier a répondu qui to côté makambu belé ne omoni asala qui recule pour abanda observer. Mais en observant, Pacho RFI a surtout qui a aboyé, Fifi Siwa, abandi ko finga na TV au nom d'Héritier Watanabe. Oh! Neboy! Na compte ya stratégie, na compte ya idéologie, Pacho RFI habite, Soki mwana aye ko finga yo po tata na ye atindi ye ko kipe mwana wante betende tata na ye. Voilà pourquoi Pacho RFI comme ko beta Héritier Watanabe na réseaux sociaux. Donc si tout cela est réel, Wata, bien na bange. Baza bakadi ya bayeko bomayo. Bayeko bebi selo makambu. Bayeko chela yo. Baza ko chuba yo likonga na mokongo. Yozo kanisa baza ko betelo maboko. Nzoka baza ko bomayo nenge basala kangungi. Ngunjango kimbalambala ngunjango ngunjango kimbalambala ngunja koti kinchekwa ngunjango kimbalambala ngunjango. Oui. Donc à l'île tozo kendele Héritier Watanabe Ferrego la Wazali, un de tes formateurs à Mbaki Talasima Zonga Moto. Charlie Mpakalingomba Azamutura yote. Ndewa waki mutu yoso zakana démon na ye azakana diable ne pembeni tala diable no ye wana kubuka na te. Bref nango ça déjà yebi ka bomaka orchestre na yo, a panzaka orchestre na yo. Obundi hotel mission. Si vous avez la place à comme sous et en entendant, rappelez-vous que concert na yo oyo beta ti siko ticket ezote kamate au lieu bosa la promotion ote ka ticket bosa o se mêler dans la polémique fou kama baza pour ne pas dire boza baza donc équipe na yo baza ça dit baza mêler na polémique na mutu akipaka kutu binote. Parce que si on demande à faire Egola une question sur Héritier Wata, alors l'on va bien. Si on y a un parce qu'on a un fan de et quoi il sera kaka, yango bête qui on a stade de martyrs, yango bête qui on a Bruxelles, yango ils ont risqué et bête li sousou na Dôme de Paris. Mutu ayebi sako vérité eza oya lingaka yo. Oya kosaka yo eza oya lingaka te osutuka kaka jubu na mai. Yango na yebi si yo Héritier Watanabe, tu es mon frère et je t'aime bien, tu le sais. Na sengi yo une chose. Bengana na no entourage wana ya salité longola bango tikela biso CG. Tikela so ba sa musala bien ba sa bien te. Kabona na bango et enfin va chez Sango Bokondi, papa Sango Israël Mutombo, fait une émission, soigner sur Ferregola, fais-le aussi chez Mami Lela, fais-le chez Papi Mboma. Après 2 semaines, au répondre à bien et tekamite. Parce que bah un concert no basa ba goloa.
Parce que les Gaulois, ce sont des fans de Ferrego là. Mais bah, ils peuvent soutenir bateau, bah, ça bien na ferry. Contrairement à Warriors. Les Warriors disent que nous, c'est Fali ou rien. On se fait avec oh, bah, Gaulois, Mobondo Shekingandi. Waouh! Nenge, bah, Gosala Mobondo, le 19 juillet, na concert ya Quadra Koraman, bah, Gaulois, okende Mobondo, plein Gozalawana. Parce que Ferrego les appelle ça qui ordre. Yango na yebisi yo kaka soigner na kulutu na yo Ferrego là c'est ton formateur. Parce que l'école préfère aux ala mais mutazo enseignant pas ça. C'est ton formateur. Dès pas ali parce que Ferrego là c'est un professeur, il y avait des babindo mais bazo kulutu ba encadrer ki yo. Est-ce que le mabe? Non.